Très makambo prince babia là vraiment nga elo côté. Donc c'est le côté que mère à la moki tout un coup na tongo moi elonge comme moi kovimba moi na maman na te biso to ming islamique donc tout ça toujours mutu na c'est tu priera toujours Allah donc. Allô kaya wa santé eza misuma ah mon fils, pour ma santé, Missunga. Ah, kokate linga lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo afikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, pwete mokolo akobela, Missunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Missunga akosokipe na mabe Gambia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo, po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na Missunga, ta santé c'est ta vie. Bazomona yo suspect le même jour o annonçaki nzembo na yo ezobima. Mama na bino Manique de John alamuki na tongo elonge komineti babeti ye na butu ya kobeta o kaka ndenge babeta kapena mutu oyo na ebite soki asali eloni. Bon, ezara moi ba soutien kaka yango na loba awa prince babia na zana banzembo. Moko ebele normalement j'ai au moins 7 ou 8 peut-être 10 chansons. Peut-être un amour na sala na fana pina ba parole mususu to j'attends ba rumba pezali banzemo musawal des ali mais photo peba na le monde entier ba vacancier Flat Hotel Bali Center sans cadre kitoko pona kopema pona bino batbolela luxe ya makasi bazali na mobange na salle de fête o ezali na 400 places confort et lalia wana niveau ya 2 fois te. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala awa boza mobimba. Moi si. Mobiki ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi nalakisa yo esika okosala fête na yo. Sale ezase moko Bali Center. Bali Center. Olobi yango soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Mama na salle de fête Bali Center libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center eza kaka salle de fête ya pamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. moi c'est pour la lèvre, let me love you girl. C'est toi mon petit, je ne me laisse pas seul. À part ça, c'est toi la mère de mes enfants, girl. Oh girl, baby, je suis inondé dans ton cœur. J'ai l'impression d'être un poisson dans ton cœur. Tiens, aujourd'hui et pour toujours, yako kitisa toi souffrance na kantia motema pour ma passe motema na nga et provoquer brûlure estomac na comme yo banga na wae
qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pona kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba que kobanda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde ntabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling. Chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko. Tunanga nini? Chaque week-end babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato. Lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4, grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te, oza koyoka musique, oza kolia ntaba pe oza komela. Pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisa bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya defote. Boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 tope obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Merci beaucoup bana Congo bandeko tout bolanda biso partout à travers le monde. Bandeko bozo benganga ebele bolobi Manick de John azomona na te kewapi Lorachou azomona na te kewapi Malika azomona na te kewapi lelo to éclaircir bino mo ba dossier za ebele lelo na sola beaucoup plus na Prince Babia oyo akopesa biso beaucoup plus ba détail Prince Babia ocho bimisa pe nzembo naye o ezosala vraiment rage na kati ya internet tokosola pe nani a piraté Prince Babia tokosola masolo eza ebele pourquoi Prince Babia bayaya na ye bazotia epoate tozoyeba te mo ba difficulté eza moi ebele et pas Prince Babia azosala musala kitoko mais soutien eza muke makoki ndezo zanga mwa muke tokosola bandeko na biso bo commentaire en tout cas Prince oza mwa na biso tokocha poa tozomona masolango elinge ko maneti ya balle de mat depuis bozolo ba tokocha poa poango bozotia te donc tosola masolango Prince Babia bonjour. Ouais, bonjour Totonken, bonjour vraiment. Et puis bonjour Naba et tout bazolanda Fimbo na Fimbo News. Bonjour. Obige na konfonda kombo na yona kombo Prince ya wele pona mona ekendara moi bajamo. Ouais, ouais vite. Na PCMbo TV na Prince ya wele azolanda petit nae. Wana ndoi donc plus le respect quoi. Dara ndi kombo mora Prince. Biso ba konzit, biso nde batoto gérer ba royaume. To bandana no premièrement to monaki publication ya affiche na yo fali pour pas publier qui na bité Prince Babia sala ki ondeni ni kotala artiste munene neti fali pour pas ko publier affiche na yo ko senga batu vraiment ba soutenir Prince Babia et sala ki comment et sala nga bien makasi et sala nga vraiment bien, j'étais très content ya ko zwa pena soutien à papa na ngai. Et na la moki na tongo papa moni photo ya mwana komi a publié na Instagram na Facebook vraiment na mona ki pe ba tout vraiment ba porter nga vraiment au cœur ba bikenote wana mona na biso wana frère na biso donc nzembo ne vraiment ko beta et tout juste quoi quand même tant nzembo bima ki ne vraiment difficulté parce que biso tout un problème na za na ngo rezara problème moko donc na na problème ya production na management yango elo Prince Babia za na ngo problème juste production na management parce que na za na banzembo
naza banzembo vraiment comme il faut parce que ba style eza ebele na kameka na rumba te pona beta ki na lela yo parce que so bato beti na lela yo na laisse moi te mais ça juste ba audio mais tema banzembo monsieur eza to lingi te to bimisango trop to bimisango ebele pour ba soutien vraiment ça te production ça te musique elle est comment qui est bien na ba production tout le monde ba est victime eza wana ba boma musique eza wana ba Sony musique eza donc il y a beaucoup de maisons de production quoi. Oh, vraiment peut-être WhatsApp, peut-être Prince Babia parce que j'ai la capacité là de faire. Au moins musique wana oh baninga msuba ta musique il y a lelo actualité donc Prince Babia je peux le faire en même amour vrai en wana. Ezaki déjà koto moins donc bano qui est à 50 000 et quelques vues sur internet na moins de une semaine kaka na audio à Pamba. Amo vrai zanzembo no asika. Ouais, za rumba na sika parce que bato avec Prince zoyemba te Prince galingi kaka banzembo libanda Prince a immortalisé papa na été. Na yeko beta mo vrai. Masenga motema simbanga banzoto mame balola nga loketo. Donc bato ba sepele vraiment mingi na mona vraiment ba commentaire bato na ba chaîne et puis malheureusement moi maman yeki na côté na nga ba pirater nga compte donc ba malin bato ba sala pena ba internet na habité peut-être ba jaloux peut-être ba lingi petit na bango avancé té ba lingi Prince Babia yo kanaté je ne sais pas ba pirater nga compte ba bloquer nga vraiment compte pas qui est bloqué na YouTube. Et on dit mon ami Zaki pena sous te ego zong sanga sous na ciment donc na ça ici sous chaîne YouTube mon sous combo et ça Prince Babia officiel donc bat s'abonner vraiment na Prince Babia officiel. Alors Prince Babia ocho bimisa nzembo na yo nzembo kitoko en tout cas batu ba sala ba commentaire ya bien makasi mais Prince Babia ma polémique moko pe koti ya bandal mobimba neti batu bazo ina Prince Babia na bité bana ba mama bandal ba papa bandal bazo ino pourquoi Prince na habité pourquoi na habité pour nanini na habité non nga kenda lukolobi na kuti vraiment polémique eza makasi ba mama bandal na ba papa bandal balobi ba ko soutenir yote makambo zo sala eza mabezo mona na déjà na miso batu Prince Babia mekana ko expliquer nga problème nini esala ke non ba papa bandal na quartier na yo moko bazo ina yo pourquoi yango na bina yebité je ne sais pas pourquoi parce que yo yebité makambo to sola yo yebiango te yango na ina loba na yebité na bi oyebi kozi yo ba mama bazo inote ba papa bazo ba inelio na yebité na yebité mpiana na yebité siko Prince Babia ya baloba musique esengara kisi pour muta beta est-ce que to confirmer ngo pe po kisi to confirmer ngo na ba effet oyo zo sala makambo ngo na zo boya koloba oyo zo sala ke ba mama ba papa ba telemeli yo na bandal babi mwana aza mwana mabe mwana okimia na eza kimia ba hypocrite siko Prince Babia nde baloba musique kendaka na kisi toloba bato baloba bongo ba na raison. Musique d'abord ende tsinga pona ngana ba musique ezelo ka suka kisi d'abord kisi ça pona ba faible parce que so te kisi na liboso na métier oyo salara na on ende tuza faible parce que étant que nga Prince Babia na courage boy soki disons est-ce que ngai na za elo nini la que Prince Babia na za na kisi nzembo na ngai YouTube ma ba pirater nga compte nzembo no ebimi mais ozoye baba effet o salami na chebino na parler. Ouais ben fait salami na yebité parce que wana eza makambu ya nzembo te siko mama abino arenyaka makasi na internet obi ke batu ba réclamer bazomona été problème ni ezolekela manike na ndako. Ouais pour l'information mère azomona na te parce que mtasela nga pe moi ma marketing ya ba nzembo na ngai donc vraiment pour l'information batoto balinga mama na nga manike de John ba ke mère aza malade. Le mère vraiment les mêmes jours obimisi nzembo et comme eli manique ba problème manique nzoto et comme ko vimba partout est-ce que zomona te Prince ba maman na o bazar osilika zomona te quelque part topia bango raison ce qui peut être ça makambo Prince Babia là vraiment nga eloroté donc c'est eloroté que mère à la moki tout un coup na tongo moi elonge comme moi ko vimba moi ni manique de John bazobete ba makofi na butu banzete tout ça nzoto zo vimba o sentir ala mukabo koto evimbi ala muki bo likolo evimbi Prince Babia zo mona te musique na yo zo bete zo luka peut-être
o liquider maman na bino po yo renier Prince Babia. Pourrait faire ça ce qui n'a liquidé mère na bon mutum sosoza. Qui singa simba qui cité. Na yebi qui cité, je prie toujours inchallah parce que nga zami na monde islamique. Et nga sambela toujours donc ashhadu la ilaha illallah ashhadu muhammadallah rasul. Lelo zara na souci papa Kenda. Yembela sona no lokwa papa abino moko ava na continuer na ba question na nga po Prince malgré tout so la boenga pe na zo bango comme osala nga so mo po façon na moni Manic de John neti bazoki mutu bazo bambe ba maman eza peut-être moi kaka kokola et ba maladie mususu et la ba maman biso ton ba kola ba na basi. Pour moi, elle est vraiment très moko kamwa ki na kamwa ya makasi na eta wana et ça là que peut passer hier au moni maman makasi bon eta wana pena eta wana vie et ça là toujours pas si do ba et tout balinga maman nanga ba kemani qui vraiment de John elle est très malade donc ba balinga raé ba soutenir yé ba sunga yé ko sala bien parce que biso mo ba na eto sungi mais tout moni qui te suki pour na millionnaire te so na lagi millionnaire wana ngana tina mère na ngata na Inde na ngana tina ta na Afrique du Sud na ngana tina ta na Paris disons ba traiter mais na mito na toujours ba makoki wana te donc Prince Babia ngana monike na suki yango na yeko senga batu tout balinga Prince balinga Manic de John ba soutenir Manic ba aider vraiment yembela na lokwa père na bino na moko Obalela ngai kala mama obalela ngai kala mama obalela Prince Babia mwana Babia oh tu ne connais pas la vie Prince Yawelié oh tu ne connais pas la vie Julia Kintima Fezae tu ne connais pas la vie mama oh mimi chikefa yo waiza ke mokongolo wa mbovongo yo waiza ke mokongolo wa mbovongo yo waiza ke mokongolo wa mbovongo yo waiza ke mokongolo wa mbovongo. Merci Prince Babia ozoemba très bien mungongo no sala ba toujours ba charme et puis ça ba tout poser à kolela. Mais Prince Babia, problème ezali awa soko koki ko senga na ba papa ba mama bandal. Message nyoko lo bela bango o balobi ke non bazomona yo suspect le même jour o annonçaki nzembo na yo zo bima mama na bino Manic de John alamuki na tongo elonge komineti babeti ye na butu ya kobeta o kaka ndenge babeta kapena mutoyo muto na ebite soki asaleloni mekana ko senga ba mama wana o ba olanda biso yo bimisi nzembo yo Prince Babia bimisi nzembo mais Manic de John alamuki elongeza ko vimba na niveau moko bana poto Manic de John alamuki elongia ko vimba na ebite Prince Babia za na société Babia lelo akufa lelo to mono bimisi nzembo Manic de John kuna santé za bien te elongia vimba dans le vide. Est-ce que ça a pas cité peut-être que bungisa ba parents ka boy? Bon, ils ont maman Nzambe na mon toujours maman Nzambe mais je prie toujours Dieu abatelaye azala bien vraiment ngapena mambo wana so peut être bato bazo ke Prince Babia akota ki so ki pe kingani Prince Babia akota ki personne nda kunene vraiment pour votre information Prince Babia ni connaît donc Prince Babia ayebi ki cité na kota nanu nda kuyanganga te et puis na kokota ka yango jamais parce que na kwa mambo wana te ozoki makape ozoki mape quartier okomitongo la muki osokimi ozozonga ndako babutu Prince Babia yokende ko travailler yango wapi Prince faut travailler normalement faut que l'on bandal les amboka na bandal ba studio ezate amboka na bité ezali kambukuta studio te mais ezali kambu par rapport ya rosa la place moro boye calme bandal les place moro boye vieille bi quelque no so bimi mo chibango boye makelele BM tout ça donc bimi mo métro boye DJ Babo papa tout ça donc makelele il faut que ndo bata marano na ba yolo tout ça ba bon marché nga mikolo mina plus bon marché na ba rumbu wana donc mikolo to ça dans siko ko bimango zo senga obimaka ba 5 heures ozonga ndako 0 heure wana tu ezaka na cadre de concentration kaka des cadre de concentration normalement Prince boni boyko normalement esengi bongo parce que yoza musicien liboso
depuis musique et banda yo za musicien liboso concentration ya musique normalement ba vie na ba papa na biso ba yebike ba quartier auto kolelara et ça normal ba quartier oyo to go banda ofanda te normalement ba vie ba yebi bandal ndenge ezalaka bana bandal la pesi bana bandal nyonso tumbote ba yebike ndenge Paris ezalaka donc Paris ezalaka toujours makelele Paris ezalaka toujours bla 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 yo yebi kaka okebo mo makelele do biso sko ta que musicien na ndenge inspiration parce que nga komanzembo ko komanzembo esenga te que nos a place moko boye makelele tout ça donc esenga bien bien esenga camouflage esenga concentration esenga donc mambo belé yango moni prince air mona longwa peut-être moi bandal na ki moi barumbu ça la vraiment bien na ki moi campagne ça la toujours bien donc c'est ça ça la bien ça la bien 2005 aux 0 ça la bien. Et bon, bah, tu vas mon vraiment sous. Mais na babutu na ba 5 heures on ezara dia mo lili prince. Okokuta na muta mabepe. Normalement na ninga beti ngala mka 6h du matin. Je prends le temps, peut-être moi ko brosser, moi ko suko lapin, moi 7h 8h né. Na biminanga na kenanga. C'est ça ka batongo makasi. Que ça ka tongo. On ebi ke batuna ba la muki bien te tikana profiter kaka. Moi na mobali foye bara déjà que faut la mukana tongo. O salara déjà vi na yo. Ba exercice la mukatongo e bandika na nzembo. Principal bien zambala liboso bi misape ba nzembo te principal bien. Obimisa ba nzembo mususu a principal bien tozala mono zo yenga bandal prince. Kaka oyo bimio batu ba soupçonner onde et comme musicien il faut la mukatongo il faut zonga soir prince. Normalement vraiment la mamwana te. Les hommes m'ont sauf pas tu ça m'embaki moi vraiment na mamwana te biso to ming islamique donc tout ça toujours mutu na c'est tu priera toujours Allah donc Prince babia to landaka na ba commentaire ba te belé ba lobaka biso to zalaki ba camarade ya papa na yo ba master papa na pe ya musique baza ebele ya ba patron pe baza ebele ba lobaka mwana o to kotika ete to soutenir ye tina suka ba prince ya weli Mr Versas Prince Yaweli mwana no yeyo ndoi na yeyo ba Richard Amelin ba fait Gauthier Mascotte Sir Pauline Lumumba RDC Monde Sir Pauline Lumumba RDC Monde vraiment depuis na botema tinenge na kolibo nanu na mona mutamotema malamu boete na te sule kauka pa uzuzi non na mona mutamotema malamu nete sule kauka te Prince babia ba difficulté nini ezosa la yo. Chaque fois bimisa nzembo ozalaka na difficulté ka ya osala clip. Ba difficulté yango ezalaka nini bandeko bolanda biso botia ye maboko prince babia souffrir financièrement. Botia ye maboko mwana ya babia botia ye maboko bo soutenir ba œuvre na. Eloko nini esala prince babia bimisa clip te na banzembo nyoso bimisa. Bon, ezara moi ba soutien kaka yango na loba awa prince babia na zana banzembo. Moko, belé. Normalement, j'ai au moins 7 ou 8, peut-être 10 chansons. Peut-être un amour na sala na fana pina ba parole mususu to j'attends ba rumba pezali banzemu musawol des ali mais c'est ça que tout ça penani na temps penani ozate ba producteur t'es surtout manager un bon manager oyo akosala ke Prince Babia a son contact par-ci par-là Prince Babia abetara concert Prince Babia kenara bodon j'ai vraiment besoin d'un bon manager je fais l'appel d'un bon manager pour yebi pe akoki ko manager Prince Babia na production moto moni kenote parce que musique n'est pas musique à commiser. Musique il faut pas miser le, il faut pas ça la marketing de musique elle est là normalement et un bon. Donc dès que biso ba o ndeto za boye ba tutu ba ebika na biso tozo luka tozo bunda et tout aux alors toujours pas maman to comment côté na yo ozo luka nini o s'en sortir pour moi ndako ozoluka nini ozo palin ozoluka nini ozo stable ozoluka nini na somba ma basket moi nini donc c'est pas vraiment facile na bete lota matolot donc c'est pas vraiment facile venanga prince Yaweli vraiment nazo sokozo kapeti na yo donc bo soutenir moi nzembo ebimi mais le raison ngara za clip normalement clip ndenge za la clip esenga mambo belé ba clip na biso ya normalement elle lelo nzembo woma ateza kitoko te mais faut clipper ça la bien parce que ba clip a bien wana ba réalisateur mingi ba woma matia peut-être bateau yebisanga pena na micho $1000 vraiment non genre vraiment pas dans ça clip na ebité na état on a ça nango Crisco alors quand peut Prince Yaweli Mr Versas ouais na ça l'émission là qui na yo Prince Babia awa ndoi na yo na bise na lobi na bengelo Prince Yaweli en direct
leki na yo azolela makasi depuis banda musique pour te soutenir ya sala ta clip ya zalaka te. Allo Prince Yawel. Ok. Bon, na opese numéro abenga yo abenga ta R moko. Ok, c'est bon. Ok, ya na Mr. Vexas aza boulot biso kuna ba en États-Unis, biso awa donc aza na kati ya boulot, mais ndenga yoki déjà boye na ndenga olanda émission. Tolingi makelele wana ya lela o bas na ozanga moyen osala clip tolingi Prince Yawel asilisa makambo yango azwa charge ata clip moko da makelele wana esila. Alors Prince Babia tokoyoka extrait ya Nzembo utio bibisa. À chaque instant quand je pense à toi, mon thème il s'appelle. C'est toi qui as fait de moi un homme rempli de joie. Qu'aucun de tes lovezana nous m'ont besoin. Ton père traité oyo tozanango mama ye. Kotika te tristesse kota bonheur disparaître. Wana na koka chwa pa mama ye. Wana yoko bomanga Lionel Kinsala diamant. À chaque instant quand je pense à toi, mon thème c'est Pelaka. C'est toi qui as fait de moi un homme rempli de joie. Qu'aucun de tes amours vraiment maman yeye. Masanga motema. Simbanga banzoto. Prince Babia, na lingi na watike Nzembo yo. Yango to aussi c'est l'émission. Mon vieux Luzo Mbata yo yebi. Junior Mawete, boss de boss, Junior Mawete, Abeda Choupe, Azolanda Biso, Abeda Chou, Sungara Batupe, Bele. Il est pas sapé na kati Nzembo. Abeda Choure, patron Bogose. Donc, il aurait raison à Biso que ça soutien. Nalela yo. Toi et moi c'est pour la lèvre, let me love you girl. C'est toi mon petit, je ne me laisse pas seul. À part ça c'est toi la mère de mes enfants girl. Oh girl, baby je suis inondé dans ton cœur. J'ai l'impression d'être un poisson dans ton cœur. Qui mourra que les jours qu'on va le pécher. Je me devoir tout un matin, midi, soir. Mon cœur me dit avance, les jaloux me disent stop. Ça me rend encore fou, oh mon amour, je t'en prie. Ne coupe plus les charabia, bébé, t'as plus le temps. Zomatoi karati, kabango baloba. Bébé, I love you, oh mon amour. Faut que je te dise, maman, nalela yo. Donc, à part kabana lela yo. Ouais, il y a un lobby, c'est que normalité, on sait clip, il faut avoir de l'argent. Faut avoir de l'argent, faut avoir management, faut avoir la production à ma case. Moni musique to beta lelo. Tonton Ken et c'est que faut en abattre OK so ko zana ngote batu ba mo babi ke no te petit na biso moto zana pona magala pe précédé prince fallait lobi moka produit yo makambutu mais yo des avancées mbala moko naza Prince Babia pour les formations Prince Babia azana maison de production morote Prince Babia azana label morote Prince Babia azana manager te donc Prince Babia c'est azan musicien oyo azoloka management azoloka producteur oyo asala makambo pona banzembo na ye eza parce que nazana ba œuvre nanga banzembo c'est belé ton amour me rend fou bébé ponanga yozamai hey, même si j'ai pas bouffé mais namela yo butupe moi you are my first love donc ya banzembo mususu to beta ya barumba mususu donc banzembo c'est vraiment belé donc vraiment batutu bazolanda Prince Babia na minchu na pesi ba maman nanga surtout balanda nga balinganga Prince Babia mbote de Londres Paris Belgique États-Unis donc batutu balinga Prince Babia Mimi Chikeva maman présidente et puis na pesi mbote na ba hipopète nyo surtout car là hipopète la médaille d'or na pesi mbote place aux na 4 à Paris wana bo soutenir moi na bo s'abonner belé na Prince Babia officiel bo s'abonner vraiment amour vrai yango wana ba to que Prince Babia na bet amour vrai na immortaliser bino lisusu chokoro na zongisi lisusu bo zapena temps yo kango bo aider moi na donc na ça vraiment na posa producteur et puis na management pina OK à ça là que Prince Babia azala bien la carrière solo na. OK, merci. Alors merci bande gonyo surtout bolandi biso de partout. Na bi que joli ange, vrai chéri na kati à Londres no zolanda biso, mon vieux Francis Pro Digital. Ah, mon vieux Francis Pro Digital.
ozolanda biso. Alors Prince Babia kopesa numéro ya contact ya koyemba pona kosepelisa bino. Alors bandeko boza ya mitema malamu basungaka ba orphelin, basungaka ba veuve na ba orphelin. Boye dendeko na biso Prince Babia mwana shoko wa tamitika kati na ye. Napesi merci na mauvais Louison Mbata na Cape Town, mauvais Jimmy Belau, Richard Amelel International, Patrick Mayangi, Soule Kauka Mutumoko bien, par Zouzou. Donc il n'a tiki vraiment micro chez Prince Babia. En tout cas, merci na Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, il y a Sœur Pauline Lumumba. En tout cas, toujours en marche, na tiki li Prince Babia micro. Asa la biso mo ba sentiment bande ko belé. Il y a bandal, tout est distraction. So Prince Babia a kendo sim makisi pour l'examen ni ke pour régner pour gagner nini. Manike peut-être maladie na est tombé na même moment Prince Babia bimi sinzembo na. So comme ya ko kanela Prince aleka bogangi azonga sko bolingi bokimi sa Prince Babia quartier na ye ou comment. Oh tala makambo sa mama na yo okomona tosito yebisi yo so elakisi nini ye Alexa mama ne pour gagner nini. Prince Babia na tikelo micro. Ouais. Merci Nabaetou, Balingi Prince Babia. Merci Nabaetou, Baso consommer amour vrai. Je salue le boss Eric Mandala, Univers Group TV, le boss Abed Achour, Clean Plaza Rotana, Patron Bogos. Donc il a PC Pimbo te place à Zali, Venanga Jonathan Bolingi, Trésor pour tout Touréa Gaga. Donc numéro Batutu Balingi, Baso Prince Babia. Et tout, je suis là, Nazali. Le numéro est à plus de 143 89 180 27 80. Plus de 143 89 180 27 80. Maman Mimi Chikeva Milchek, maman présidente. Maman Nanga Julie Kinsi ma fils à Julia. Ya batu ya président Aldonis Ngabani. Na PC Mbote na musika place Zola Ngandanga quoi. Bébé, mon cœur t'appartient aujourd'hui et pour toujours. Yako kitisa toi souffrance na kantia motema. Pour ma passe motema nanga et provoquer brûlure estomac. Na komyo banga na wae. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà Ozako suba, masuba ezako bima na vitesse te. Ozako suba, masuba ezako bima na denzela. Ozako suba, posa ya kosuba ezali susu te. Ezako sila te, mais masuba pe ezako bima te. Yeba ke no papa ozo développer la prostate. Prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle. Donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite. Donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza déjà na kati ya prostate wana. Prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozoko suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe o ezako bika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José. Présence ma guérison Stéphanie la Kayote Ken Piana Same Kazadi Papimbo Mapieme Nzamba pesa yo richesse moko na la vie ongenga kalokola sambala mopedede bote na yo bascripteur baluka basala monima yelongi na yo me bakokate po yo zali parfaite Denis Sassou masenga motema simbanga banzoto abeda shure balolanga loketo Kin Plaza Rotana Simbanga Banzoto ya Jonathan Kadima Adeba
nalingisa ye ndenge Ada salama pona Eva ndenge Romeo salama pona Juliette. J'étais dans tout mon cœur, ma joie, mes sentiments, la chair de ma chair, Guilhem Mayundoué, les mannequins de Paris. Et puis na pesimbote na maman Marie na Netherland, na pesi batutu balinga Prince Babi Mbote. Donc amour vrai, on a beau s'abonner plus, Prince Babi officiel, beau s'abonner, et ça va bien quoi. Tiens, Clenmen est là. Ok.